Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadinde Kanaïb Sarabino. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi, vous êtes d'accord on a le bagandengouana parce que ezakutu jeté ezali ndengouana. Donc nakobanda vraiment 5 minutes nangai na dédicace spéciale oyo na pesi na homme d'affaires yé penza zali homme d'affaires à solo bobika ngamo déjà na za grand prêtre son andimi mutu ezali jeté donc yé mutu format ba nouveau riche belé bozo romona na kati ya business donc soki na tangi kombo na batunyo surtout bakoye ba Rami Amisi. Donc Mikolo azana kata Dubai wana zali mutunanga penza depuis Diego Kao donc yea yebi masolo penza businessman ya kosakanate bango mutu bazo sala fierté na kati ya business ya Congo na biso donc bo moni batutu babimi bimi sima wana ezali Rami Amisi mutu a format bango mais oyebi congolais andimarane mutu te mais biso to yebi masolo yango wana zali ko yebi sabino donc ndenge biso to benga ke mukubwa Rami Amisi donc bambote na wana parce que ye azali mo bundeli ya mboka Congo donc a bundela mboka depuis kala donc lelo omoni ke changement salami donc azali na force ya okende vraiment ko investir na mboka na biso donc après ça donc boyebi actualité ezali makasi na mboka na biso vraiment 5 minutes en tout cas il faut la kaka 5 minutes, il fait ça la rakaka tous les 2 jours. Depuis samedi, na salagité parce que donc boyebi kaka kena l'extra 2 jours donc et tombé kaka bien parce que na zoya penza avec véhémence donc boyebi kaka ndengi kaka na lobaka donc parce que ezali jeté 5 minutes ezali jeté. Donc ne directement na makambu oyo vraiment peuple congolais na ebité. Donc Hermoso na vandi et komiko pesanga mawa na passe na motema na bi mais pourquoi vraiment congolais to komiko salabo pourquoi congolais to komiko kita vraiment trop bas penza na ba réflexion na biso na makamsu to komiko sala tozali komi tout na vraiment soki toza vraiment kaka ba congolais ou bien vraiment tozali na amour en mboka ou bien vraiment tozali na patriotisme vraiment na ebité to tika ndenge nazali kolobaka ka to tika kozala fanatique ya mutu tozala fanatique ya mboka na biso vraiment epesinga imawa donc nalina bandana nous na ba membre oyo président de la République a nommé ya cabinet na ye ya président de la République cabinet na ye boyebi ke ezali dirigé par Vital Kamerhe Loaka ningi king ndenge chatumba lobaga donc yemtala kisinga kombango na mulai donc déjà na profiter na pesa chatumba mbote donc cabinet wana balobi o baluba baleke bele omoni makambo nga nazoko loba oyoyo nazozongela ngombala na mbala totika makambo oyo siko baluba bazali bele est-ce que baluba baza ba congolais? Donc, on dit que comme Ochaba Luba à part, donc Moulouba za congolais. Moi, je préfère Koutouke, cabinet tonda na ba Luba ke, ndenge zalaki cabinet tondi na ba Rwandais, ba ministère et tondi na ba Rwandais partout et tondi na ba Rwandais ba infiltré biso. Siko tonguli tolo ba siko nga na zali kolba. Moulouba za congolais. Et puis ba Luba belé, mais ba Luba belé ya ndenge ni. Est-ce que kinwa ni kamitatu? Est-ce que kinwa ni masamba kamitatu? Envoyé spécial Azali Moulouba. Mais donc binoka bo monika ba kombo donc est-ce que Moulouba donc kombo mutu parce que na yebi ba tumsu bazara ba côté ya baba ya ba province musu pe bazana ba donc bino le fait que mutaza na consonance ya ba Luba mbala moka za Moulouba mais pourquoi tozo que et puis ceux qui pe ka eza ba Luba bon problème eza Moulouba zali congolais mais ceux qui bati Moulouba na place zali congolais et puis la zo etabino bato bati wana iboye ba ke babandaki déjà ko travailler na président de la République Banda Kala. Sikonde a officialisé bango. Kinwa ni masamba kamitato azamuto Kala donc azaki chargé de mission. Na ba makambo ebele otoko ikoloba ate lelo bati envoyé spécial. Azali ko sala directeur après son présidence. Azalaki depuis Kala. Na président de la République ba reportage union surtout bomoni na campagne. Ezali yem tasali et puis depuis kala zalana et bon lelo siko sogi batie siko na poste place batie mabeza wapi mais to tika makambo wana tozo sala botika makambo wana Moulouba azali congolais netu mu Congo netu mu Ngala netu mu Swahili et puis tolo ba lelo pe so todo ba ke do to tanga ba ethnie oyo eza na mboka na biso ba oyo batamayeli baluba bazana kati
de soto ngotanga be kolo yo na mboka na biso baza bato mayele. Est-ce que baluba bazate? Baluba bazali be kolo musu pe bato mayele bazali mais soto tisiko na liste na bato mayele na mboka na biso mulu bazali. Mais baluba bele donc bino bozo talaka ba combo en consonance soit baluba malamo bolu muluba. Ata siko so baluba bazebele. Est-ce que le problème est ça? Et puis président de la République a ti batu na poste na par rapport à la compétence na bango. Na par rapport ya ba diplôme na ba compétence na bango ati batu wana te que par rapport ya école ati mutu te que parce que ça muluba ou bien soko za nani ati batu par rapport ya ba compétence na bango botika makambo oyo s'il vous plaît bilo bozo mona makambo neti j'ai jeté muluba je répète muluba za congolais donc so ati muluba eza bien azali congolais bati burundais te bati rwandais te bati ghanéen te bati centrafricain te bati muluba za congolais donc bino bolingi soko bolongola muluba ki congolais na ye mais so bati baluba eza un problème te staff Mobutu kala staff Mobutu to mona na ba ande wana staff Mobutu na ba garde corps ne mususu na kansi Silva Gwe Matala rangai azana Côte d'Ivoire contredit ngate ba garde corps Mobutu mo la peno au monier bozo mo la penza que jo o azalaka te a uta dire na Guadeloupe parce que ça staff na ye ya pembeni ba tchaka batu kaka boete batu ba nommé wana ezali batu ya Félix Tshisekedi président batu na yakala donc siko yo kansi na cabinet il faut acha bato na ye bolingi siko na cabinet acha bato ayebite bazali bato na ye bati wana muluba aza congolais aza neti mukongo aza neti mushwahili et puis ezaka ka baluba te botika babiloko wana bozoloba ezali makambu oyo ekomema biso musika ekodiviser peuple congolais tokozala divisible te to mesana na makambo wana te na lingi pe na epsabino na la sabino kasi pata on azo epsabino makambo ya internet il faut que ça la keba na makambo internet parce que internet comme na vitesse mo et puis congolais za muta sentiment za muta émotion à vérifier raté na ngi na tela bino po na epsabino déjà que makambo oyo bozoka ke o soi-disant première dame azo critiqué donc membre il y a bureau il y a président de la République mais non on va où donc moi si il y a président de la République ce quoi lingo critiquer azali ko critiquer pe batu ba registrer même à son insu tout tika biloko wana nazo sabino déjà na yebisi bino parce que to vérifier ngo ezali faux ezali madame présidente ezali première dame mutazo lobate wana ezaka ka do bato kaka balingi mindondo kaka ekota et puis nazo comprendre te intérêt ya congolais o azo sala ba makambo ndenge wana pona nini o mona photo bati penza ke kanamba zo kita na vieux photo akala mais bazo loba ke kanambe donc azu avion bonabo mais nazo comprendre na tiela bino boyoka ezali première dame te mutazoloba ezali eloko moko bati mwasi moko azoloba allez ba registrer batini de première dame il faut faire attention na makambo oyo internet boka bino moko boka lisusu ezali première dame te na confirmer binongo il a l'exemple d'exemplaire il doit le devoir d'exemplarité hein il met Lydie Omanga hein comme conseiller de communication, directrice de communication. Ça elle lui dit chef attention le cabinet il y a trop de gens du Kasaï. C'est son boulot de le lui faire remarquer. Peut-être que Félix n'a pas fait attention, mais il doit faire attention, c'est pas normal. Il va dire non, nous devons être un cabinet de parité, il y a trop de gens de chez moi, etc. Vous devez faire attention à ça, vous voulez être chef. Un chef, ça fait attention à tout, quand même. Avec Internet, maintenant, plus rien n'est caché, il n'y a plus de secret. Maintenant, vous sortez des histoires comme ça. Vous avez crié au loup, tribaliste. Maintenant, vous faites un cabinet là où on ne voit quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça va réveiller des instincts mauvais chez les gens. Ce sont les Balouba toujours qui se plaignent qu'on les aime pas, les gens sont tribalistes. Quand vous faites des choses comme ça, on se demande qui est tribaliste à la fin. Ça se fait pas. On est dans une situation de crise, dans une période très mauvaise. C'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise image qu'il renvoie là au peuple maintenant. Après, on va encore dire c'est failloul. Donc bino moko bolandi boke bato keba na makambo na lingi na profiter pour na yebisa bino internet eza jeté bomoni kalate awa avion ya Ethiopian Airlines ekui donc balagi sibiso ke balagi sibiso image moko avion soko ezali image de synthèse na oyo wana ya avion ezali ya kala na nango andima iki biloko ane kozala bozo mandeke kena mbala moko bimi e panzani na mokili mobimba ya avion wana ezali bato wana bakufa kite bato wana bazali donc bondimi soki une centaine de personnes so ezali ba filmer donc mutu moko a filmer alingo kufa a filmer atindi ngo na wifi soko ndenge nini avant akufi
avion ne quoi ce que bazaki na ba pareil on est ziki donc mutuka moko donc so bazaki vraiment zali na kati wana bango c'est les belete kaka mutu moko donc ezali ba image à lukuta pour vous dire que nyoso tout le monde a internet ezati o avion ne zo quoi tant place on est quoi nzele ezalaki te ezali image de synthèse bokeba papa mama leki bandeko nanga bokeba na makambo internet surtout na niveau ba congolais ba vérifier raté ba vérifier raté ka pour et panzani après ba ko vérifier sima nazali kokoba parce que ba sujet lelo ezali vraiment j'écoute à Rosaranate donc to kei sikoyo na makambo oyo ngai vraiment zo pesanga ko sekana mawa libération ya ba prisonniers politiques vraiment pourquoi congolais to komi vraiment na makambo congolais on dirait au moni congolais bato bazo sala ndenge on dirait congolais azazoba nazo ebate nazali komi finga pe biso moko congolais boyoka président de la République Félix Tshisekedi alobaki dans une dizaine de jours je vais prendre une mesure de grâce présidentielle. Cela ne veut pas dire que ba prisonnier politique ba kobima dans 10 jours. Donc toujours le makamuni donc toujours le français dans une dizaine de jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle. Donc, dans une dizaine de jours, ce qui dizaine de jours, ou est coquille, à cause de la décision, il a cité qu'à lobby que dans 10 jours, je signerai une ordonnance pour libérer tous les prisonniers politiques. Et ça n'engi mon côté, bande konanga, toujours bani, toujours le français, toujours bani. Yawananga na sengi na président de la République, mama kamususu, ayaka abete la rabiso de Mobutu andolba, nya abete on a lingala. Parce que Congolais, tozali ko comprendre des sous français, tozo na ko tozo comprendre français. Donc je vais prendre une musique dans une dizaine de jours. Et l'excité que dans 10 jours, ba prisonnier ba obima. Mais non, tozo que toujours le français, toujours ba lingala, toujours ba président de la République. Ayebi ki Congo parce que tanga na bentena ayebi lingala donc abete la rabiso sukoma parce que congolais azo salaka esprit botuna batu oyo ba yebi français na ba professeur ba français parce que biso ato sala donc na France wa donc na zalaki na musala na na bino kenga na sala secrétariat comptabilité au mona ba mindel ba seli ba rapport mais ngai bazo pesa ngai correction na suka ba benga aide links parce que nga na scrabler faute d'autographe pas nangé za la raté au moins na corriger mindel ba kam yo ba classe otanga bina tanga kaka na mboka na biso donc bino bozo kasa toujours ba français président de la République arabe dans une dizaine de jours je vais prendre une mesure de grâce présidentielle. Ça est là qui cite que dans 10 jours barbim ça va prisonnier, ça n'a rien à voir. Donc botu na ta petit nanga a dit Londolé les célèbres beaux comédiens le barba français. Donc botu na petit nanga a dit Londolé ceux qui montent dans une dizaine de jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle et lingi kolobake dans 10 jours ba opposant politique barbim sabango. Petit nanga dit Londolé beaux comédiens le barba français. Botu na ye mais non, tu as la confusion, Jean-Claude Kani qui donc vraiment fidèle Bokomo, Yebisa Massabiso, Jean-Claude Kani, à mon akaka makamundengi, et comme il la biso, Makambo, et commis donc Congolais, a commis naba, Missi, Nathan, on a l'accepté, na image ministre ceux qui combo mora consonance rwandaise azali koloba soki nini na confirmer bino que ministre sokaza zobate azali na ba problème ya compréhension ya langue française donc ministre mibazolo ba que ceux qui dans 10 jours est nana ngo que dans 10 jours so mutalobi dans une dizaine de jours je vais prendre une mesure de grâce présidentielle là ici que dans 10 jours ba prisonnier barbim donc ministre n'a confirmé bien sûr que zobate azana ba problème il y a compréhension il y a langue française donc na ministre robotala na ki ministre beba soki ministre soki ya nini o ko mone kutu na balabala lekie ba ministre kala na l'air ba mobutu ba vena biso na o moni pezo so mona kana tena ye na via ngondenga zali o bangi kutu metala ba ministre siko en tout cas nzambe na ngatala kutu ngakutu na ministre te même muto so to kuteni ba tinga na yebo ba ngande ministre donc ba lobby dans une dizaine de jours je vais prendre une mesure de grâce présidentielle et communiquer dans 10 jours ba robimsa ba prisonnier pourquoi to comme une incompréhension botozo comprendre ma kabute ata to comprendre mais toujours ça la makambo nanko on dirait te comprendre té mais non to tika makambo oyo to tika ko interpréter makambo mabe et puis ça intérêt ni ezali intérêt nini tozali wana ba tongo ba kangama na ba boloko kuna donc na ndengi moko ya tina te ba umela kuna bongo sikoyo président o aye sikoyo aye ko lobaka robimsa bango siko boko mi presse nani
Et puis, alors, dans 10 jours, un exemple, botika ko interprète d'autres solo la français. D'autres solo la français, d'autres solo la qui congoté, qui choisit, d'autres solo la français. Dans une dizaine de jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle et la cité que dans 10 jours, nous allons libérer, prisonniers. Mais non, mais toi, tika babiloko ngai na kotika kabinote. Ya ngona bozol ba ke ngana komi donc ne tu porte parole ya Félix président Félix Tshisekedi non, ça n'a rien à voir mais ngana kotika kabinote bolo baba n'importe quoi. So lobi n'importe quoi na zawa na pona zong ça ba tutu na parce que internet comment aucune vitesse hein. Ba tumsu ba zala na possibilité de vérifier allez bo circuler ba makambo ba bobar ba makambo zangati na omona mutu musu ça na fin fond mutu mo benga na ba mboka mo kutu na bulaki te alobi bango za boulot dodo donc information mboka batala on pas nanga donc botika ko faire passer ben information o ezanga tina na internet parce que batu mususu ba kokansango za solo siko na zeli ko laksa bino botala exemple type ya liberté o batu ba komi nango na mboka na biso donc so mona penza changement ya mentalité pays ya état de droit na zola sabino na lobe belete bino mo botala lelo soki mutalingo loba na kisasa a loba parce que mutalingo kita na balabala a kita parce que yebike donc ba ko memelaye ba maya moto te ba ko tirer avec balle réalité donc to komi penza donc zo mona peuple soki likambu ba ke na présidence memo ba lobby ba déclarer parce que ba yebike et comme état de droit et puis mututu azana droit ya parole et zo sala biso sengo bino mo botala preuve en image de déporter haut leurs revendications les agents de l'École nationale de formation de la territoriale. Ces cadres et agents ont déposé un mémorandum à la présidence de la République pour décrire la situation qu'ils qualifient de chaotique. Depuis notre nomination par l'arrêté ministériel au mois de février 2018, signé à son temps par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Nos salaires, primes n'ont jamais été payés, moins encore le frais de fonctionnement, alors que l'école est inscrite dans le chapitre de budget 2019 déjà en application. Nous lançons un appel pathétique au président de la République, garant de la nation, pour dénoncer aussi toute tentative de révocation, de permutation des agents et cadres sans respecter la procédure à la matière. Nous nous réservons le droit de saisir le Conseil d'État pour voir nos droits reconnus et recevoir nos arriérés de salaire en vertu du principe des droits acquis en droit administratif. Nous attendons du Père de la Nation de se souvenir de son slogan « Le peuple d'abord », de s'impliquer personnellement pour trouver une solution au malheur de son paiement qui frappe le père et le mère de famille. Ça fait 2 jours que nous vivons dans trouble, dans manifestation. Donc ça fait 2 jours. On a salé les bino direct pour que nous ayons Kinshasa la manifestation. Ezoinda kaka, ezoinda bazo ko manifester. Balembi, balobi le peuple d'abord, bazo comprendre été. Donc indi dans tous les sens. Bazo binela de partout bandeko. Batu bazo bima de partout. Kinshasa eza ya koinda mbila kwe botala mbila botala mbila nde akwe azo panza batu. Botala mbila population elembi. Bandeko bo partager, bo se connecter. Mabange banzi nzambe. Bo batama. Mabange banzi. Bakangi nzela e biso toza na centre to mona makamna biso. Botala niveau police azaleli. Bo nzambe eindi. Nzambe babandi ko buka bakangi police babeti police. Mama nzambe botala panique na kata centre ville. Botala panique. Botala mama masase gobeta. Botala batu, botala mbila, botala police. Botala police ndazokima. Botala mbila. Mama na nzambe fanyo ya okufa likolo ekolo. Okokufa likolo ekolo nzambe botala mame nzambe. Mama botala. Botala bapanzi batu. Botala mbila nzambe. Wapi bango. Mais oui, effectivement, hier c'était ça aussi, mais aujourd'hui je crois que les gens sont révoltés. Ça n'arrête pas, hier c'était terrible. Hein. Ouais, j'avais pris les images hier aussi.
Hier, on les avait encadrés. Aujourd'hui, je crois que c'est une question de débordement. Donc, les gens ne se maîtrisent plus, quoi. Mon Dieu. Mais moi, je me demande pourquoi ici, c'est devenu un centre de manifestation. Mais oui, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas... oui. Depuis hier, ça n'arrête pas, mais... Comme une situation est terrible, le débordement est comme une kin et belé. Banda lundi, oh, il y a le 11, donc manifestation sur manifestation, mbila sur mbila, la population comme au Kanga mbila, zobeta mbila. Donc, ministère à travail, et ça, ce qui est wapi. On va faire la manifestation, on va boucler la mitouka. Oui, ma panzi mitouka, moi, c'est un hein? Donc, bota la niveau embouteillage, bota là. Bobang a tenu en selle, la bino va direct. Mame nzambe donc biso so toana ba fenêtre awa donc yindi ya koinda eza ya koinda mabe eza ya koinda mabe eza ya koinda mabe population etomboki babi le peuple d'abord bazo mona clarté le peuple d'abord bazo mona clarté yon bambi na ba kesu nzambe na nga ba ke ba contourner bango balandi bango na sens wana. Mais oui, les policiers ont pas bombé. Oh là 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 là. Mais abiki yo abiki. Ba nga ba bombé penzako. En tout cas bande koto pe sabino ka ba flash bisusu. Na osa la bino ba direct po a banda lobby tozal kaka likolo pene massa c'est beta quoi. Na lingi bino mingi malgré matanga na ngai fallait na pesa quand même information. Donc Kasavu beza okanga Mpolo Maurice ya okanga du livre ya okanga. Donc bake kota ya maya siko mambo esama na ya maya bande konga na likolo moyena kitete na obanga nazo banga donc tozo monela onga na musika na omeka ko zoomer mais botaka nde bato baza insécurité continue mboka zandu ya kokanga ba magasin ya kokanga ba libanais bakangi neti a na sebo mona ki ba indiana ba libanais bazo fungola lisu ba magasin te population lobby ça ne va plus se passer comme ça mais ko le kalisu sous boité. Donc boza la kaka ce boyo ki ka direct à Fanny. Vous allez la connecter pour vos informations à solo. Je vous aime beaucoup, je vous laisse parce que moi, ils ont ma cassé. Nakenan komi bat de la sote qui ka bazongi sous bazongi. Ma menzang. Bandeko. Il faut naïe dans la nenge batunyo sur bali kolo donc niveau insécurité. Et ça li sounini kuna, hein? Mais la police on peut passer un sec. On ne va pas tambola ngulu papa comme tambola maman mais ba boma bango. Ba boma bango. Nakanda pop netio ba ko kanye tata yeba obete. Mame. Ba ko beta ba ko bende na uniforme bande ko na tiki bino na lukila bino ba information solo et puis voilà quoi. Donc moki les a obé ba insécurité za Kinshasa tozo vivre sous tension na ndenga mukete. Bota la ndenge bat batelemi ba magasin nyonso eza fermé na centre ville lokuta mabe donc nazo tchela bino ba image à lobby déjà autofilmaki nazo tindika ngoka sikoyo quoi. OK, en tout cas un grand merci, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bye. Donc binomo botali na esenko bozoma siko mututo ayebi ke ngaso na nzana likamba loba na koloba parce que bako sala mabete bako tirer masasité bako kanga bangote et comme inde boye donc tout cela qui ont goût trop na base nanga na Manchester donc Didier Chibango lobi vraiment grand prêtre Kleboa César Ngadi tout le monde est d'accord talaka ba makambo na esengo mais congolais alingo ndimate est-ce que binomo kansi bato ande bakiti na balabala bakiti po na ko revendiquer ba bozoma na clarté bazana droit ba revendiquer est-ce que kala yo kansi mutu azana posta kita na balabala akokita te azali ko banga ba beta e masasi ba kangaye mais siko ekomi ozana likamba koloba au lobby c'est ça tozali ko kinema malembe na makambu penza oyo mboka nyoso tu ekoyi ko sala bino moko dozo lakisa bino image moko vraiment et c'est qui singa penza ba médiocre mawana bango penza botala na ba obsèque ya papa Kizenga botala Chibala tomba obsèque no betaka moi discours na ye botala ndeka telemi ya pesi ba honneur na président de la République et c'est qui singa na biatala Chibala o faloza na o précédé Chibala bino moko botala ndia akomi botala bino moko Chibala donc azo pesa lo sako azo kitisa mutu mena soni na mawa donc na soni botala bino moko na ba image. Nous allons avec votre autorisation inviter avec beaucoup de respect son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à donner lecture de l'oraison funèbre. Monsieur le Premier ministre.
donc bino mo moni Chibala na ba place sera moni penza Félix, donc Félix ezaka po donc protocole sengi qu'il faut appeler mbote mais azota so appeler mbote abio très trop yo donc loko nini bazali ko sala donc tisiko yo moni peuple congolais bazaka ka komitu na ndenge nini bato donc peuple congolais a komi ko sala yemo makambo donc ndenge na lobaki peuple congolais a komi yemo comme ça amnésique de peuple congolais tout le ndenge ni bato ba kolongwa tende mais est-ce que peuple congolais yebi déjà que avant bah nommer premier ministre il faut bureau ya parlement bazwa bureau définitif mais bureau définitif nano ezate bazana bureau moko provisoire ndenge nini ba nommer premier ministre ndenge nini ba nommer ba ministre mais peuple congolais kaka pona kwa merde kaka batu ubepa na koloba kaka makambo mabe pona mboka na biso umona ka oh batu bazo zeli po balongola bango okanisa soki ndenge nini ube soki président mususu ayaki wana Félix était ango longola bango ndenge wana makambo to mesana na yango te donc tozali na yango te to mesana ikake Mobutu donc aya botoli pouvoir na Kasavubu bato bazalaki tout la mousse ya zaza bavandi ala seli makambo mbangu parce que eloko moko te après donc Mobutu tout la mousse ya zaza papa Mouza ye a seli makambo mais makambo tozo vivo nanu to vivango te que passation de pouvoir président wana zaka kawana na batuni to vivango te tozo découvrir yango mais peuple congolais comme na makambo on dirait tosi to salelango on dirait tosi to salama makambo azotuna ba question moka bo pona ko emmerder batu bo sizenga terme kombo mususu zate foka ile kana kombo wana donc peuple congolais to tika makambo oyo na ningina expliquer bien dans idolo il y a 5 minutes au moins 5 minutes avec ces angadi tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, batu ba comparer 5 minutes na ba émission te mususu mutu ayambi mutu. Na epsi bino ba internet biso to banda ba internet so batangi batu ba banda internet biso to za na kati. Donc, internet ezala ndeni site journaliste ou bien chroniqueuse na invité. Biloko na mi satu soke kutani et pesi ba vie. Mais si koyo ndengi biso tozabo donc 5 minutes avec ces angadi les grands prêtres ces angadi tout le monde est d'accord biso ba comment otala biso par habitude et communauté que on ngo que notala filmer aux autres acteurs nini olingo to ebateke film ngo ezanini otalika ah Bruce Lee oh Belmondo OK parce que combo wana mutezota ezanetiko biso ba comment otala biso ba comment otala biso par habitude le loso moni na tourner tata un jour moni bato bazo benga pourquoi ozo tourner donc so ba moni 5 minutes avec ces angadi ba koti parce que il faut ba kota ba bi que ces angadi alobara makambo bien donc hôtel maboyo mo zoloba ki na train hôtel mi boyo mo zoloba siko ndenga na tel mundo ndenga na telemi bona oloba bino to botala ngai est-ce que bozotala invité na ngana zana invité bozotala ngai nde donc na koko longwa na kiata wapi tango na koloba bato batala ngai bakotala kaka donc 5 minutes en plus zolobela makambo mboka donc comparaison coûte exate donc 5 minutes tout le monde est d'accord donc yangana ninga na expliquer bino kaka que 5 minutes ezali makambo mususu teke oh mutayambi mutu oh mutayambi par exemple Wera mutayambi par exemple JB mutayambi par exemple Fali mutayambi par exemple Ferre mutayambi par exemple Kofi donc ezali bazotala bato Kofi bakotala site ezana ba abonné bazotala pe journaliste mais ngana zolo belabino donc bozotala ngai makambo na zolo ba donc eza jeté. Donc, il y a un expliqué que idole il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, ils allaient comparer à un théâtre, ça l'idole, ça l'année de 5 minutes. Il faut y avoir 10 minutes, 30 minutes, ce gars avec Kingani. Il faut le banet de César Ngadi. Il faut le banet de César Ngadi. Il faut le banet de César Ngadi, donc avec influence, avec accoutrement, avec Makamunyo, surtout au Kokisa. Ils ont raté aux Zumiko, le Bakas Batalayot. Batala yo donc au vandi journée mo 30 000 vies batala yo donc ngana telemi bo donazoloba ndazotala ndengai donc vraiment yango na kezala ki na expliquer batumuke parce que batumuke la mususu bazo bunga bazo comprendre te na zongisi na temps n'expliquer ndenge masole marcha donc week-end itoleka week-end dernier to lobelaki arrivé à Fayulu na tselaki bino programme dengi Fayulu akoya et puis to check pe ba image est arrivé na ye donc bayambaki ye na batu belé na batu kitoko ngandeka na za kolobake pour batu musu bakanisa soki ndenge nini ngai na yebisaka Fayulu makambo oyo eza solo na ko yebisa ye parce que les mususu e communauté ndule aza entouré na ba fanatique ba ko yebisa ye te donc ngana sa Fayulu fois timbisa masolo akoma leader ya opposition parce que Mbemba na Katumbi ba kolinga te azala leader et puis
parti politique na yewana donc ezali na makasi moko te neti ba IDPS neti ba MLC donc ye azalaki eloko moko mukie donc epesi ndenge epesaki yango wana akomi na force il faut a profiter a koti sa force wana etelema evanda libela nazali kolekisa bino donc ya yaki na Bruxelles botala petanga akiti na voiture apasaki pe ba troupe en revue na ye na marque na ye nazosela bino na ba image donc sans commentaire. Donc bino moko botali donc a passé les troupes à revue donc bino moko bomoni yangwana moni batu mususu internet et komaka ndengwana batu mususu botala ba comparaison ba komi ko sala nazo la bino na photo botali bati comparaison ya Félix Tshisekedi président Félix Tshisekedi na Martin Fayulu. Donc yangona karanga nazo ça Martin Fayulu il faut payer à cause de hermo charisme. Na boite nzembo bazali ko yembele wana nzembe koti na kata ba masolo na boite mais charisme parce que na ndimité mutolokola katumbi ube mutolokola mbemba azobina donc tout le temps boy donc obina kimbala moko na ndenge nanga eza c'est bon mais ba kokobini sakayo tout le temps donc il faut que ça ait mon esprit il y a charisme au cause ça pèse esprit donc il y a leader opposition parce que kobina pele ka troté donc le okanga na moni bien des ana ngo bien nzembo na mais ba kokobini sakayo troté donc na miso ba tozo kobina donc zali na masolo donc ya ndenge wana te donc masolo wana eza penza donc na marque wana te ndenga na bon soko lingo konyo obina bon eza choix na yo obini menga na zomona ke bati ko bini so parce que ba congolais bazaka aboye donc batinda ka na masolo moko mais bango ka mutu tango ba balukele bango to bazo sekayo. Donc Yangwana Fayulu donc nazala kutu contre yo tenga naza 5 minutes avec ses anga d'ici sage na loba na koloba na zoloba makamo na gazi penza so yo moko vandi ozo buleka ke non vraiment César Ngadi Klebo alobakane makambo ya normal donc tolobela ki ngutu na lobela ngo trop na filoté alimasi base nanga o ezali na kati ya Nice donc to vandela ki ngo tolobi bon yé pas pesa ki point de vue na ye tolobaki donc ezali ndenge wana. Donc ce qu'on a tiré avant la longwana na Fayulu na tiré sur na Fayulu na zali ko tirer attention na ba congolais ya diaspora tozalia to moni Fayulu aye boui to yambiye to moni ke trouble les athées guerre les athées entre biso ba congolais bino moko bomoni ke l'équipe bien désordre mon côté mais siko na zali ko loba tango pe siko yo président de la République Félix Tshisekedi Aroya donc elle est capé bien to boyi pe le kamabe parce que to la qui sa preuve na biso ya démocratie to zona poto parce que to moni Fayulu aye bato a IDPS ba ko embêter bangote bato a IDPS ba ko embêter arriver Fayulu te donc tant ou peu président de la République akoya aza président de la République et les capé na ndenga bien donc to la qui sa pe que batu mutu na mutu aza na choix na ye mutu alingi Fayulu aza congolais
alingi Fayulu motoyo alingi na ye président de la République parce que président de la République azali moko na mboka na biso c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc président mususu azate donc total apeta au président oyo azana pouvoir aroya awa ekoma bitumbate ekoma ba problème te parce que mutna mutazana droit ya kokumisa mutoyo alingi eloko so nangeki koloba po na Martin Fayulu omoni Martin Fayulu élément nouveau ezate élément nouveau na ba discours na yewana eloko ezalite élément nouveau Fayulu azobeta kama solo oyo abanda ko beta na kisasa me Fayulu azobosa na ke internet koma soka lobi na kisasa mbala moko awa na poto to mona rango élément nouveau ezate azo expliquer kaka ndengi makambo lekaki donc azo expliquer kaka marque ya professeur ya géographie na histoire eza bien te mais ezali comme répétitif donc il faut passer na autre chose aya na ba élément nouveau oyo ekotinda ye penza te atelimisa masolo na kati ya makambu penza donc ba mona penza ke leader yo mais masolo azobetaka o basalaki ngabo tokenaki na nini tokenaki masolo wana eza déjà donc du déjà entendu donc du déjà entendu donc tout de suite oyoka ba masolo wana donc Fayulu ngana pesa kayo ba conseil moka benaka soko vandi okomona penza ke non club wa tout le monde est d'accord après ça nga ba grand boule donc to clore dossier wana ya Martin Fayulu parce que ezali actualité donc ndenge boyebike samedi oyo akozala weekend wa ozala na kati ya Paris na kanisi na Tchelibino bomoni affiche au basali pona ye donc samedi oyo tokoyamba ye na kati ya Paris donc to PC 45 minutes et le baka bienvenue na kati ya Panama donc sikoyo na lingi na sabino boyebi oyo ezali 5 minutes na télévision tozali pe na émission pe radio télévisée oyo bo mesani o penza ke simbi makambo rendez-vous avec le patriote na 5 minutes ya ngomuté kangi masolo bomoni dernièrement na yambaki proche ya président de la République na kombo ya Wadeni Mulamba donc azozonga ne mikolo yo bomona kindenge zaki show parce que concept ezali yango wana parce que mone mutu moko benga umeli na ngo katalebi non grand prêtre donc ezali eloko moko esala mingi te bo pesa biso occasion te ya koloba o pesa ezali occasion moko to sepela nango ya ona soki to zumi micro to zomona kaka net to lo baka so to bengi na téléphone net to umela mais batu bazala tellement belé na zala ko bigel air moko na écouter batu alobi non o pesa ezali émission moko to zo sepela parce que ozo pesa biso vraiment parole donc samedi oyo il y a le 16 mars na émission na rendez-vous avec le patriote na MLG radio nazali ko yambela bino combattant résistant non aligné na kombo ya Papi Volcan Mbombo. Papi Volcan azali ko yawa na ye azali combattant non aligné présent ba combattant non aligné ye na kati ya Panama awa abanda masolo combat alobi mutoyo azu pouvoir kuna na mboka azali opposant donc ye azali simanaye ako expliquer bino samedi bo poser ba question surtout bozali nango d'ailleurs na tieli bino bande annonce bolanda oyoye alobi. C'est bien moi Papi Volcan, le président de tous les combattants de Paris, je confirme que je serai ce samedi 16 mars 2019 à l'émission de César Ngadi sur MNG Radio. Ce samedi 16 mars 2019 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM, je reçois dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote, un combattant résistant, pas comme les autres. Il a été à l'origine du combat à Paris, c'est donc un combattant de première heure. Il est le président des combattants non alignés, c'est la raison pour laquelle il soutient avec force le président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce combattant résistant qui n'est d'autre que Papi Volcan Mbombo. Togoluba, Togosolola, Makambu ya Mboka, opposition de Mutezi pouvoir, Toyeba Neni Togomema Kongo na biso na kati ya concert des nations. Boyoki oyo Papi Volcan alobi akozala wana mutu azui pouvoir na mboka na biso ezali opposant akoya wana a expliquer bino stratégie pona nini azali na sima ya opposant oyo azui pouvoir donc ye azali président ya ba combattant non aligné à banda combat awa na Paris na kanisi tout le monde est d'accord. Opposition de Mutezi pouvoir Toyeba Neni Togomema Kongo na biso na kati ya concert des nations. Question na bino nyoso tout bo bomba yango bo poser yango en direct
samedi de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Donc, Nasengi Nabino, samedi 16 de 14h à 16h. On a répété de 14h à 16h, émission Zali en direct. Bon, s'inscrire, Ndengi Bozan a 3 possibilités. Na mngradio.com, ba Misusu, Bakoki, au Bazali, aux environs 77, na 91, 94. Donc, Bokoki, Kozwa directement parce que Zali Radio Penza Solo, Boti 99.7 FM. Beaucoup landabiso en direct et puis ba Misusu, Bani, ba Mona Biso, na ba image, Bozo Landapé, Bozali. Na possibilité yango donc bo s'inscrire bozo mona ndengi bo s'inscrire na page ya Cleboa original donc ou bien rdcongoinfo.fr bo s'inscrire bo sali clic bo tala biso en live ensuite iwana so bo rater direct bo yebi que rediffusion za rappel na radio na 22h et puis ekoko taper na YouTube donc bo hésiter te bo poser ba question na bino nyoso tout nazali vraiment ko profiter pour na ko remercier ba tout nyoso tout Oyo ba participer surtout donc auditeur nabiso VIP Apache Boraye comment dit vraiment émission na mais auditeur nabiso pe mususu VIP mikolo papa José a torsi na yebité toujours oyo kaete webika ka ndenge zali message pejana na pesi na papa José a torsi tozali koyo ka yote na radio to yebité moni mukili za na makambebele vraiment na peso message vraiment sala biso signe ou bien oza quelque part to yeba parce que mikolo ta ba 3 émissions oyo na yoki yote donc rendez-vous Ezali samedi de 14h à 16h sur la MNG Radio. Invité Nangai Ezali Papi Volcan Mbombo. Si on a l'ingénieur le banabino polémique moko Ezali ko enflé na sur internet na communauté na biso sur visite oyotomoni ya caméra accueilli na Rwanda ndenge toyebi ke ndenge balobi akei ko préparer arriver. Il y a visite à Keiko préparé, visite, il y a président de la République au Kendekuna et pessi donc polémique batuba komi kolobandeki congolais lobaka na ebité à chaque likambo komi kaka polémique nazali ko yebisa bino politique ezali politique diplomatie ezali na kati ya politique Mobutu abando yoka na Kadhafi te mais chargé d'affaires na biso azalaki na Libye hein? Donc, bazo négocier kaka parce que diplomatie zandengwana na est masolo na est ndengi batu bakufaka ndengi ba guerre bimaka donc mutu azali na base makambona o akoyi ko silisa o bakoyo sona ezali nani Kagame bakoso na mutu mususu te Kagame mutu azali na kata masolo il faut ko kutana na ye bo sololi entre ba président mibale bo ju solution président na biso yango des fois kende kuna mais sikoyo congolais azomona o bateki mboko est-ce que ba caméra tanga bakebake en 4 minutes ou bien balagi si on a mokili mobim azali président donc ya mboka wana o etchaka biso ba fitakani etchaka biso ba mbeba il faut qu'on okutane ko solola tête à tête donc mibali na mibali ba sololi to zuba décision soki décision o bo solola na diplomatie simbité donc comment masolo mosusu yango na président biso il faut kende kuna Siko batu otozolo bake batu baza compte tolo baka nini so tolo bata fayulu o bata fayulu to botolo baba congolo baza compte siko tangu Kagame azalaki kuna na Union africaine tangu Kagame o kakoyo akotela ki fayulu alobi ke o soki nini siko azalaki mutu malamu siko congolais moneke mutu malamu siko Kamere bake kuna po ba préparer visite à président de la République donc Kagame ko mutu mabe o moni congolais eloko toyebi to lingita donc toujours ça makamnako Kagame tanga déclaré que il faut battre batutu ba congolais ba comme Kagame alobi Kagame alobi akomi penza nzambe siko Kagame ngo bake kotana epoto sisa masolo oya est akomi siko mabe parce que Kagame alingo kutana Félix Tshisekedi donc botika makambo oyo mutu azana base makambo wana il faut kokutana bo so na ye bo solo so bozu compromis c'est bon so bozu compromis et kokenda ndenge mususu siko Kagame akomi mabe parce que Félix ango kutana na ye officiellement Kagame tanga kotela ki fayulu azalaki mutu mabete congolais to tika biloko wana s'il vous plaît to tika biloko wana congolais to yebi makambo to lingite congolais to komi motema mabe po na mboka na biso moko donc avant na sukisa émission boyebi ke ba base et komi koningana partout base il y a 5 minutes avec César Ngadi c'est partout dans le monde donc mututu a komi ko benga po alo bapenza ke nongai koto yo base c'est vandi ngai koto base ya wana mikolo o tozo sa d'ici été na ko tala na za na tourner moko na ko sala na Amérique partout na Europe wa na sala penza donc ba 5 minutes partout na mona penza base na nga na remercier bango neti lelo na bandana na base na nga moko déjà ya quartier na ngai ya sentir na nga ya pembeni donc vraiment base na nga wana penza donc na tali penza lourd wadje
Lourouaje, Nathalie Petit nanga mususu Kams Mayala, donc bango bazalaka na kati ya base nanga ya pembeni. Donc base nanga kuta pembeni, donc Petit nanga wana kutu, donc eza kutu base ya makambo ebele, donc Papi Defla, donc yeba base ya makambo kutu ebele. Donc fona bandana na base nanga ya pembeni. Après na kei na États-Unis d'Amérique, na pesimbote na Louis Lubanda kuna na États-Unis d'Amérique bambote na yo parce que yé pas vanisi makambo kuna. Bébé to Nyanja na le Havre donc bébé to na monaki message na yo na talaka embo ba message na monaki message na yo donc c'est bon vandisa masolo kuna donc bébé to na kati ya le Havre donc bambote ya ebele donc yo vraiment donc deux fois na kati ya le Havre. Donc na Congo bossa n'était na reine Igor Balox yé depuis des koka wa vandisa masolo na kati ya reine. Nakati à Londres, ezali Johnny Moulombo, nakati à Londres, avant ça, masolo, il y a base, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Constant Cabeston Beya, na Oslo, na Norvège, kuna, donc, y écoute, donc, à Benga, le base, et Vandi Awa, base la Kaka Oya. Sans oublier Malco Kayembe et puis Nakati Angola, Michael ou bien Michael Nakati Angola, donc Bango, donc Babike, Bazo Zilaka a tourné il y a 5 minutes, il y a grand prêtre César Ngadi, il y a donc Nazo Pesa, Naba Bazo Natangite, Nazo Tanga Ndambu, na Pesibino vraiment, remerciement parce que Bino Mutubo Matsaranga moral parce que, commentaire Moussou, on a tal rapenza tebe, Naba réaction Moussou, Batumoussou, na Loapenza, et l'okoni ne komisi ba Congolais, pourquoi Bazo Salamakamon Kobo, mais bino base na bato botala ngaso bo benga papa moko benga inga wana kuna bloka ikomonete na kozwa kombo na yemi azaki papa mo mukola bengi nga ya zolela abi papa na luka na bengo parce que téléphone na ngapeza la saturé albi papa makambo lobaka papa nzamba batelo papa ya mukolo ya ba plus de 70 ans donc azolela na téléphone tango zoka bo ça fait vraiment choqué otala penza ko lobike otushaka ba miteme abato ndeka na lobaka vana sukisa émission. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. C'est avec ces salutations de mes bases que je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps dès qu'Anazo Sabino que Kanabe to Bosani était à Rosama solo na mbuchu pena dikose abu pia. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Combien tu te maman, combien tu te papa. 15 livres à Pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV. Original.